Tena kanisa yogo pesanga ide na yo ya nzoto madidala mama Françoise na komi solo yenga yenga poya kolukaka yo ngana bongisa yo obandima yogo tubeli banani donc ba exterminer bino ba régner ba exterminer bino ba régner bo bosa na ke peuple belé ils ont un problème bâtiment ça ba ina mboka ba lutima bo ba on te basa ba beteka yo bango baza na gauche ngana za na droite et pas ya B52 opposition siko ba to coopérer yo na chrétien bango te ne pas ba bila nzembe ka ko yemba bango te ba la République démocratique du Congo na banga boyebisa na banga ni ngana banga ni parce bato ba yo kimé pona bango lelo zongi bato wana ba nakati na bango to ba yebi na bango qui est Marie-Paul ngana za Lima OK naza muta mukilité bon naza na mission au deuxième fois na zone na mukili troisième fois ça Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement avec Correcteur News avec Yemoko Crachou. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, et tambolaki, tout le monde qui est musicien, Marie-Paul, tout le monde est na jeep moko boye, tout le monde est ezali mususu ezali aye Kinshasa mususu merci Fachi Béton Atima Kimboka ce qui peut pona nini kasi l'autre kutani na yeto bon peuple congolais to meka pe ko swana yebisa biso vérité ezali ni po mingi le bomaka na réseaux sociaux to bi ke zaka le kutalo kwa ye moko azali sur place yebisa biso vérité masolango ezali boni mwana mboka Marie-Paul Mbote na Mbote la dame journaliste. Bienvenue Namboka, malgré Bané et Belé, est-ce que réellement Kokende Libanais Mboka ou Kimaka Makambo ou Zalaka naba problème ya bateau, topé et Zalaka ba contre rendre les salaki au salamoi disparition ba mikolo mo Belé na Mboka na yo moko Congo. Bon, maintenant so moni ba koko seleki bat ba lingote lerwana osani kino pemba na yote. Yo mo remarqué que ba lingote. Te ba lingote. Ti e comme na l'air que non. Tanto ba salomabe. Mais son zamba révélé yo. Bongonga koki. Bendana na yo que no pema. C'est-à-dire aux amis prophètes, vous comprenez que ba lingote, yo mo ngoni ka révélation vision ngomo ki pema. Peuple zo linganga. Mais ba za ko konza ba lingote. Banani on va pas compter ba ki belé, to kana président, to kana gouvernement, to kana ba député. En 2011 ba zo konza te. Tu n'as évidé? En 2011, yo go dem na 2011 yo yebité. Na évidé? Mais vieux Dieu m'a ébi. Montanga na kenanga ba vieux batikala. Monte ba menacer na vieux ba ko vanda na prison. Na place ko vanda te. Donc tu es banani. Donc ba exterminer bino. Ba régner. Ba exterminer bino ba régner. Bo bosa na ke peuple belé. Ils ont un problème bâtiment ça ba ina mboka ba lutima bo ba on te basa ba beteka yo. Bango baza na gauche ngana za na droite. Et pas ya B52 opposition siko ba to coopérer yo na chrétien bango te ne pas ba bila nzembe ka ko yemba bango te balobaki la République démocratique du Congo. Démocratique c'est quoi? Mutoza na droite na ala na nzela kende gauche à droite alingi bango ba ke gauche ngana ke droite to pemina grand bal grand prêtre ya ba prêtre. Nandimi so te babsuba na ngo wana vi obi les ba pena masisi belé oui très bien te comprendre Tshisekedi Tshisekedi le docteur Tshisekedi ba mulumba ah bon do muta kokana na ba chika zate sika bweko yo monde mobuta za olele pana ata salimbe ba so ga bia vanda a pesebul sika to comprendre tant yo comprendre que ba sala mabe okime na mbokani na zongi na ngana place bana bazana madame na vainanga wana wa na France Uvanda yekuma.
siko kuna wako doser musique ki tika ki musique to pemaki de musique ça nango mais peuple kuna na pota na dernière colère donc colère wana eleki na machine à soudir c'est yo kuna comme un résistant naza peuple na bundaka pona mabele pona peuple te peuple pe bako vide bino mabele tikale mais ngana tikale oyebi komo na ngate a shisha belge ba belge bayaki bakutaki nga bakenda batikanga siko tento ima kolo mabele empire lunda c'est nous voilà nous avons la famille wana la famille Tshisekedi nanga moko Marie-Paul Tshisekedi oh non yo comment Marie-Paul Tshisekedi biso tout ça ba moitié empire lunda voilà donc biso to konza so lingite dinda na mai même na mai to so konza oh dictature on ba oloba dictature de mabele voilà kolomboka kolo mabele ba mai nyonso mukona ngona à part nzambe nani empire lunda siko tento yeba oui Kinshasa na bengi yo Kinshasa po yo kenda mais na yawa na kenda kia na leki kikwiti na yo betela makamba IDPS na dirkap to petit to zala kuna na président IDPS bisoto to zongi siko na mais na banga boyeb sana banga ni ngana banga ni kasi bato bagi yo kimé pona bango lelo zongi bato wana ba nakati na bango to bayebi na bango qui est Marie-Paul ngana za lima OK naza muta mukilité bon naza na mission au deuxième fois na zongi na mukili troisième fois ça lo zongeli bango na zongeli bango te na zongi parce que c'est nous tozo konza to benga bango consultation vous comprenez so bozo konza soko boy loi zandeng wana chacun a son histoire chacun a son époque le yogo ya to amurie ba soko yonani bimo yebi Congo bobi ka Congo to zakana Congo bobi Congo mundela lela Congo banda to mboka wana nzambe vraiment pesa bato wana tout soko bino moko désordre soko bozi président ya congolais soko bolingi suni nzambe yoki mawa bino président ya congolais et puis mwana kisasa parce que mwana kisasa ba do sanika manda mo 2020 Kabila ozo nani manda wana yo mtolo bien so yo lingino bonga no te Kabila ozo ma 2020 ebite nana zongse yo mto zongse ba oyimba bongo nzambe pa zomona ba setre pe ya mboko oyo bazomona donc Kabila ozo ngali su donc milimo ekenda oyo yo bazolela ozomona ngo bien Kabila ozo ngaka su te nga pona nga bon nga nazoloba makama bato ate nga le biso lima kolo mabele ya onto kinto yeba ya nazo biso mabele ndenge za le kolo répéter déjà soko nazo yebisa yo zo ngondi ma tozo imposer lenga te na tunika zo tunika ka to sto leki déjà azonga te na lobi na yo kimbanga zoloba 5e président ta bon c'est Congo boye bité solo bazoloba ko béton béton le fils du pays le président sombo sakanya ko miroir olobi akomiroir ko na dictature te bien to oloba dictature te bon ba pays ba la royaume mais ça dictature ba to vivre bien te voilà moi mobimi o likolo mboka moko mokonzi moko président ya peuple apona ye wana Félix Tshisekedi notre choix ba congolais peuple congolais fongola miso peuple congolais gangana balabala président ya peuple ya nzamba pesi fesa pote na kanisa yo pesanga ide na yo ya nzoto madidala mama Françoise nakomi solo yenga po ya kolukaka yo
ngana bongisa yo obandima yo olalaka na butu pe yo kanisa a bolingo na yo atambala moko jalousie ya nini na ngai mokili ndimanga te o atambala moko beau rêver merci beaucoup Toko Masuka matanga pirive na biso encadre ba mission wa bel rango oui wa bel rango akei asali petro ata kena ye asali ka trop oya kowanga na ye to koso na kalebas vraiment asali trop tana ye koki ye nango to bandoki yo bote Félix Soulou a proposé biso le bi basale la maman Marthe fête sa monnaie na mboka donc te raison la yo to le bila dessert fête ko yo yebinga journaliste na yebi kombo de Rachou la caramel gratuit Rachou elingo lo bani Rachel ko bani ko zaba ko bizwazwa moi était to zuka ba bilaka chou eza bolingo Rachel ya bolingo yango batie Rachou ba Rachel nyonso bozo yoka Rachel ya bolingo do bino ya bolingo te bino ben Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.